ngana lali bazo bisanga babi biloko ezanga na nzoto ngabi biloko nini na vimba après biloko yango esoki ye koto donc nzoto na yezaki ya obeba na kati ya ndoto OK ngana ya ka prière na vandaka na ngakuna na mona ke na musika na to solo la te ayebi ngate kota pe na bureau te na kota te nga bureau pasteur ti do na kota ngombala moko tala bilembo bato bazobika na ba cancer bango amen sera biki na cancer ya pancréas pour te dire que même toi il est encore possible après na moni abimi na moni abimi mbala moko na moni nzoto na nge pasuki milangi comme obima na nzoto na nga ya telemi alobi eloko te wana ndoto milangi awa na nga nyonso milangi biloko comme pasuka nga na nzoto ba milangi ya minene oyebi soki bouteille ya coca epasuki kota sima ya liboso te donc milangi ya kilo ya se ezobima nga na nzoto oyo nyonso tala na ye ba etufa yango landanga na komi place ya bien na kongimbi yo lobaka makambo nyonso salaka na vie esimbaka te problème eza yo te problème eza talent na yo ba etufa yango soit bandoki basubela talent na yo soit bakanga yango soit étoile na yo eza étouffé soit don na yo eza bloqué soit ministère na yo eza bloqué nde le 26 oyo nyonso eza losalaka commerce eza lobeta kabal mwana na yo yavolwaka na football te bino ba joueur boana ba talent ko beta bal baninga bazo gagner vie mais bino bazo gagner vie te yaka kota en contact na prophète Emmanuel Dodi a full la talent na yo ya bal osambela même bisika songolo lemba ba problème na yo ezwa solution te mosali ya nzambe moko aloba na mboka oyo si ton Dieu est mort et c'est les miens mais biso to ya na langage wana te biso to yebisi yo ke soko osambeli olembi yaka kota en contact na prophète Emmanuel Dodi to umeli na kati ya mboka oyo bana nzambe bele penza balembaki boya bokomona ba miracle bayebi bamoni eloko te boy pesa bokozwa bopesi bamoni eloko te mais awa prophète Emmanuel Dodi na liloba na kote ya bato bakozwa rien que na kote ya bato bakozwa miracle nzambe na ngai alobi yo okokufa te amen bandi koloba Nathalie sikoyo elekeli nga na binga na uti komona muto oyo na ndoto na ngai ayebi ngai te comment se fait-il abenga nga na miso ya bato ayebi ngai te tokutana te en tout cas nzambe ya prophète Emmanuel Dodi nalobaki na bina za na eloko opesa mbongo te po basengi nga pe mbongo te eloko liboya motuya natikaka agenda Gender susu nini papa makasi oyebi gender te basi vi atambulu lelo zwi kotoyo kuno zwi kotoyo ozalaki de bongo bongo yo mwasi obali te oza nini te so ovandi boye moto abengi yo bia na okende te suka kaka ti papa benga yo gender ezalaka de gender ngai mpenza na tiki Bonjour, bonsoir chers internautes, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette belle vidéo qui est présentée par la vôtre Lisiana Kanguma 3 fois la kinda le fait. En tout cas, bisika vous avez dit que vous sepeli pour benga kinga ya trop la kinda ozomo na tena be mission la kinda ozoyo kanate to fanda kinda numuke to landana makambo etali côté ya classico yo to zongeli bino penza mana baki ko zonga na ngana ko lingana na banana nu penza epa ya yemeye balobi leka yesu mutumu kishile prophète messager. Un prophète est apparu, Dieu a visité son peuple par les prophètes messagers. Emmanuel Dodi Mutumu Kishimufukulu ya Bantu. On appelle ces bambote bisika azolanda biso. Toza wapi toza na kati ya ministère des affranchis 6e révolution numéro 817. En tout cas, banda poto banda monde na tie na sepe susco zala liboso na bino. Boko ba toujours na kobenga na kokoma ba miracle zo salema ya ndenge na ndenge awa na kati ya ministère des affranchis oyekamba makabongo na prophète Emmanuel Dodi ba cancer bazobika ba sida ezosila miracle za ebele awa to lokota kande miracle ya kolokota miracle za ya kolokota bana nzambe boya ebele bo continuer toujours kobenga numéro eza kaka wana na lobaki so ba numéro wana bo bengi bozuite bo bengi biso to yebi comment se fait-il to rocha bino en contact beaucoup dans l'homme de Dieu babi muto aso contrôler temps oyo
l'homme spécial envoyé par Dieu pour la robi qui s'amili moya batu destination za makoto kendo plutôt que kokutana na lola. En tout cas, et ça linga sous plaisir kozala katina oesika nazanga mokote nazana Alexis Wechi, chef de guerre na pasteur Gédéon Sekaniel Chamala na sœur na biso yeto bengaka mingi mingi gender bokoyeba histoire na nini tomemeli bino na mokolo ya lelo. Tout d'abord avant de commencer na banan kopé sambote na batu o baza tout autour na ngai. Bonjour Alexis Wechi. Bonjour la Kinda, bonjour na batutu barota la biso en tout cas, merci na bango ndenge ba accorder biso tango kolanda biso et là on a signalé bango lelo liboso tango batala biso bazwa ba sepela parce que na mambo to lobara et cette fois-ci et lelo tango bakolta la biso bako bénéficier na mambo to loba pe bako bénéficier na lipamboli pe na libiki direct. En tout cas, na pesi merci na yo. Na merci na mosali ya Nzambe mutu mukishinga ngaka kombwana prophète Emmanuel Dodi na koyoka basango na ye partout ndeti ngamo na za témoignage vivant ya prophète Emmanuel Dodi to koloba au cours ya émission oyo omoni kozana basali ya Nzambe ya boye epesa meli batutu te et puis to umeli na kati ya mboka oyo bana Nzambe bele penza balembaki boya bokomona ba miracle ba yebi ba moni lokote boy pesa bokozwa bo pesi bo moni lokote mais awa prophète Emmanuel Dodi na liloba na côté ya batu bakozwa rien que na côté ya batu bakozwa miracle nga mona kilité ya mo ipanzana ki boy na internet ba TikTok partout nazomona comment est-ce que batu bakozala édifier na lité ya wana ezaki je crois maman mabala ba mama bilo mo bongo. En tout cas, mon Nzambe Nzamba Pambola, Nzamba Batela, Abax en tout cas belé et merci na yo, merci na pasteur tozana et puis na maman na biso au tozana bon plateau. Moi je pense que batba pambo matina suka émission. Alexis Wechi avant na pesa ba pasteur Gédéon na maman na biso mbote. C'est pour ta première fois qu'on y a ta makolo na yo katina oesika. Yebisanga na nu okomeli awa ndenge ni kaka na canal na biso ya ken peno bendenge. En fait ngai déjà na ya. Oh. Na ya déjà. Parce que au moment lelo na Congo on a problème bon na ndinga mabete ba église pena ya malamu iza pena liso mingete au moni et lelo soki to tanga ba église ya malonga soki za 3 ou 2 au ba témoignage tango ko kenda de partout na so bien na ka sango mingi na ba Canada ba sango église au les affranchis et ça que ngana ya déjà ozasko pour la deuxième fois les sous na tema konanga a parce que na comprendre pena prophète Emmanuel de Daniel Nzambe parce que biso to kenda so bikenda kina te poto mona trop oui bit biso mona trop et puis to zanga ba pasteur yo bikenga na sala ba émission na ba pasteur presque tout ya miné na mboka o mais na tala ik pasteur Emmanuel Dodi na ko tala na musika na linga na confirmer et na moni penza que papa azan eloko Nzambe ya solo black day ya moni to lisusu ko yebisa bana na Nzambe ba dutete bati ya tembete biso moto moni et tout le monde est témoigné na ilongo na maman na pasteur Gédéon. Voilà. Alexis Wechi ezaka raté pour une église na biso o lobaka ba bolamu toyoka ba sango belé ya ba pasteur minene ba prophète o ba bimaka na basi ba skokaka ba mbongo ba skokaka ba mapangu ba soko abiser na ba sœur na ba frère na ndenga mabete ezala ngo entre nous so po lobi to koboya te za moi remarque moi suggestion yo na yoka ta prophète Emmanuel de la bomba je wana te. Déjà prophète Emmanuel de la qualité moi ma casse on a apprécié est-ce que là ça na gam ça na Nzambe oui que prophète Emmanuel Dodi bande connaît ba pasteur to pe ba tumsu ba sali ba campagne ndenge toyebi ba sali ba campagne il y a ba façon tout il y a ba marque tout mais en 15 jours na mon prophète Emmanuel Dodi a répondant wana utolemba ngana yebi muntu oyo ngana yebi prophète moko o abinga prophète Emmanuel Dodi nganga. Vous comprenez? Abenga nganga. Si on a bi na tuna ngana bi bon o benga nganga pas o bigi sabatu to nganga o zamu tabakisi. Vous comprenez? Mais en 15 jours tout le monde prophète a répondant et en 15 jours tout le monde mundimo ya franchi abima ke oloba soli kam tout monto avec église tout monto avec église à Kekoloba. Mais si vous avez un peu de mais tout le monde a comment est-ce que le pasteur est belé va décevoir tout le monde a comment est-ce que le pasteur et le prophète est belé va ce qui n'est pas le cas pour les prophètes
en tout cas tout ça pour nous flatter te maman nzambe va flatter mutu te auto lo beza kaka vérité pour so to kosi na nzambe na likolo se pelater donc voilà. Merci beaucoup Alex Ouechi. Je tiens à signaler pardon ba affranchi nyonso ya monde entier au bazolanda biso à travers canal na biso préféré film na film Ken Piana Makizembe que je salue directement. En tout cas tozo banda ba prière na biso semaine oyo kaka ya nouvelle ligne. Bilemo webi sango ya nouvelle ligne. Bilemo za batu teke toko banda ko betela kasosu makambu sete. Webi ni nouvelle ligne zo sa na vie na biso ba affranchi. O balanda biso à travers internet, bo se connecter, bo ça toujours branché. Bo landa maté ya nouvelle ligne ndenge zo banda. Webi ba sango nouvelle ligne zo bikisa nouvelle ligne zo kangola. Donc ba solution la biso et sur makana nouvelle ligne. Nzambe apona na moi, apona à partir ya les 10, les mois ils sont même les 10. Et ça moi oya kitara pona ko kangola biso pona ko bikisa biso. To suika na nouvelle ligne te. Gerbe pe yango yo déjà yé. Nzambe kati na so atila biso ba don. Atila mutu na eloko na ye. Nouvelle fête ya gerbe et ya kaona pona mutu zo bouquet o eza yé. Directement to ko taper na fête na biso ya moisson kalaté to milengele déjà sans plus tarder. C'est dit que excuse faut expliquer batuke baya kozwa enseignement bayeba oyo bango baza exactement. Okay. Parce que les lots oza par exemple nous avons destinant oza la peut-être maçon yo qui comme nos journalistes par exemple. Parce qu'à partir de Gerboana maté ya enseignement ezali oyo ko talisa mutu qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie. Nini oh faut ça là comment est-ce que il faut que s'orienter na vie na yo. Donc voilà et surtout que et surtout comment on appelle ça na séminaire national bosso miracle au rendez-vous et bateau tout baroya baroson a jamais déçu voilà il faut souligner ça. OK, merci beaucoup directement je salue le prophète Gédéon Sekane Tchamala. Bonjour pasteur Gédéon. Bonjour ma sœur Lakinda. Pasteur Gédéon nazana yo moi na prophète. Oui ma sœur. Na sentir yo te papa bonne santé. Nazali santé za kitoko. Toyeka kana toujours na même morale na impact na idéologie toye lisusu ko annoncer bana nzambe nyoso oyo balingaka émission ya Fimbo na Fimbo News soko moni tobimi boye seke likambo ezali si parce que to sali quand même moi temps ebele tozo tourner sous ba émission te vraiment pour na nini parce que succès tellement ya prophète Emmanuel Dodeleki et débordé muto déjà nzambe azo utiliser ye to tourner émission tout ça l'émission Tenzamba zo ça les mikolo nyoso to betana atama maboko muke Nzamba utilisa kayete parce que pour aller kana émission ndenge azawa naza déjà elembo ya tango oyo c'est un don que Dieu a envoyé dans l'humanité et likabo ya Nzamba ezana besoin ba salela ngo publicité est-ce que Nzamba ba sala ka publicité donc mikolo nyoso Nzamba azala kana ye ceux qui prophètent même appellent son mbote à pamba vie na échanger pour dire que pendant ce temps mutu oyo azana nzambe ya solo pendant ce temps mokili mobimba yebi eza prophète messager Emmanuel Dodi et soko moni biso tobimi boye parce que nabimi pamba te donc naza vraiment mwana na ye le fils du prophète parce que oyo aza sima na nga za munene amen c'est que mosakola aza sima alobi ke ndenge moi oyo ebandi eza moi ya ngambo parce que yende azotelema semaine oyo ongana aza Jean-Baptiste aza muto yaka ko préparer nzela ya oyo azoya aza na nguya koleka et moi oyo eza moi ya prophète soko yebite nde na ye ko yebisa ba franchi nyonso même bandeko nyonso bazola na biso mokili mobimba moi oyo eza moi prophète azotelema ko banda mardi ti moi mobimba oyo pona nini azotelema parce que lola ne telemisaka mosakoli atelemaka pamba te soki atelemi seke aye na ngambo ya Nzambe ndenge ezali semaine ya nouvelle ligne nde semaine oyo Nzambe akitaka kolekela prophète pour apesa solution na ba problème ya bato na se na moi toyelaka biloko combien biloko misatu eloko aliboso yozolanda nga osambela même bisika songolo lemba ba problème na ezwa solution te mosali ya Nzambe moko aloba na mboka oyo si ton Dieu est mort et c'est les miens mais biso toya na langage wana te biso toyebisi yo ke soko osambeli olembi yaka kota en contact na prophète Emmanuel Dodi parce que Nzamba salaka na mupepete Nzamba salaka kolekela muto ya poni pe azo salela ye na tango c'est le prophète Emmanuel Dodi quel que soit bisika yo zali
quel que soit lingombo osambelaka yo kota en contact na prophète ayambaka ba omoni mutu ya nzambe façon ndenge prophète ayambaka bato nyonso ozala riche ozala pauvre donc ayambaka bato nyonso ndenge moko il a quelque chose non prophète ayambaka na mbongo te c'est ce qui fait qu'il est différent na basali ya nzambe nyonso ayambaka bato nyonso ofele asambelelaka bato nyonso ofele akotelaka bato mabondeli ofele azogene mpo na bango ofele mpo vi na bango epambwama mais mokili mobimba yebi il n'y a pas un homme de Dieu oyo azosala sacrifice basacrifice ya kogene na losambo mpe bato babika kolekela prophète Emmanuel Dodi aza te basali ya nzambe nyonso batikali bayambaka na mbongo mpo asambelelo il faut tinda code mpo ako amatela mangengenge il faut tinda mbongo ya miliki bango moko bayebi mais prophète Emmanuel Dodi ayambaka bato na mbongo te asambelelaka bato na mbongo te ajenaka mpo na bafranchi mpo na mbongo te azosala yango mpo na lola parce que nde mission nzambe apesi ekolekela ntango oyo et spécialité ya prophète semaine ya bikamo oyo ekenda sango mokili mobimba nde semaine tozobanda lobi semaine ya nouvelle lune semaine ya visitation ya nzambe nzambe avisitaka bato kolekela prophète Emmanuel Dodi. Voilà pourquoi toye ko annoncer bandeko nyonso yo zana mikumba yo sambeli problème na trouver solution te ozobela libala na yo ezo simba te bana na yo mutu pasi makambo nyonso sala kekendaka liboso te vi na yo ezo connaître les hauts et les bas ezo bina lelo tantôt kelufu lelo tantôt changer commerce songolo yaka semaine oyo quel que soit problème ezo tungisa yo benga kaka na numéro ya prophète oyo suki na 300 akoyamba yo na pété et puis akoyebisa yo problème na yo eza nini olingi nzambe na ya salela yo semaine oyo kota en contact na prophète okomona bikamo wana eza élément ya liboso élément ya mibale semaine na nouvelle ligne toyaka ko adorer nzambe d'une manière spéciale adoration mikolo nyonso to adorer quand même lelo na kilte toti ko adorer eza adoration ya d'une manière ordinaire mais ce qui semaine na nouvelle ligne yé et comme adoration spéciale maintenant to bandi ko adorer nzambe na mozindo oyo ye azali oyo ye apesaka oyo ye asalaka ko adorer par rapport à ba verbe nyonso ce qu'il est ce qu'il fait ce qu'il veut ce que Dieu est capable ya kosala na vie ya mutu et comme adoration d'une manière spéciale et loko ya misa tutoyelaka na nouvelle ligne ezali kobonza parce que nzambe wana yokaka losambo bisika losambo na yo esuki il faut libonza na yo ebanda ndo moni losambo nyonso pour que ezala na impact il faut ezala accompagner na libonza même ata mutu akendake pa banganga bao bakendake pa banganga kisi bonganga nyonso esimbaka na lomea il faut mutu apesa ata asengi pour que kisi oyo nganga azosala esala nini esimba il en est de même nzambe ne nganga ya banganga tango tozoya na ye epa na ye semaine spéciale boye il faut bafranchi nyonso bayebi semaine oyo il faut chaque affranchi tango azotinda barequête na ye accompagner yango na libonza et puis c'est d'une manière volontaire balobi te ke mutu apesa monta songolo d'une manière volontaire soki pe mutu azangi asali nini atiki me ya motu ya abenga atinda ba problème na ya kozwa yano et puis voilà nde toye ko annoncer spécialité ya semaine oyo ya mibale après semaine à nouvelle ligne ezali le 14 nouvelle ligne ezali le 14 c'est-à-dire mosakoli azotelema depuis mardi ti dimanche le 14 kilte ya miracle kozala dimanche de 15h à 18h yo zolanda biso connecte-toi déjà d'avance obenga prophète oyebise ba problème na yo comme ça prophète abana déjà kosambela problème na yo avant to comme dimanche nzamba za souverain ako visiter yo mardi ako visiter yo mercredi jeudi vendredi samedi to comme dimanche problème na yo et ko trouver solution date ya mibale toye ko annoncer ezali fête ya première Parce que tu as mal que na fête ya première jambe tolingi un peu to mécano ko dissimuler pour aussi koloba tant ozo ya pona
nouvelle ligne au accompagner na libonza eza libonza pour na prière ou bien libonza pour prophète ayamba yo. Non, na lingi quand même na éclairer place wana. Eza libonza te que prophète ayamba yo. Na uti ko beta sete ndeko alobaki yango que prophète Emmanuel Dodi ayamba kana mbongo te. Libonza wana ezali libonza ya ko accompagner ba sujet na yo ya losambo. Ya bao déjà baza déjà ba franchi parce que même les loba nazo s'adresser na des publics. Nazo s'adresser na bao baza ba franchi ba yebini to salaka na chaque nouvelle ligne. Batinda ka ba besoin na bango accompagner na offrande na bango et puis na adoration spéciale. Mais muto ya za muto ya sika Yé abenga prophète sans aucune condition. Condition moko ezate. Donc il faut éclairer place à peut-être avant prophète ayambayo il faut payer libonza te, c'est pas ça. Merci beaucoup pour l'éclaircissement parce que c'est très important. L'auto yebi pour que mon nakaka ba pasteur comment faut payer ça moyennant quelque chose. Et puis il y en a prix, il y en a fiche. Donc merci beaucoup nous éclaircir ce côté là. Mais le bien le moment a été kingai. Na yebo na kilta dimanche en tout cas na jumo retard na moni batwe belé. Tilibanda. Batwe belé makasi. Et puis bato baza ezaka bangote bato musu baza libanda mboka. Mokoloba a que il faut ba benga prophète tout ça. Est-ce que prophète akokoka koyamba bato na tout na téléphone? Pour les alatés que tu bengi prophète aux huit. Ceux qui par exemple a bengi et qui a zui prophète, qu'est-ce que mon toit a coqué au sala pour battre baza penze belé? On a moniana au badi banda mboka. Merci beaucoup, bonne question. Na yeli susu ko bete la 7 bisika wana. Prophète Emmanuel Dodi ayambaka na mbongo te. Et puis tango liko benga ye ko hésiter te. Ayambaka mutu nyonso ya ofele. Ndezo sa la différence na succès. Prophète azana yango awana libanda mboka. C'est cette façon là nenga zo sa lanzambe autrement par rapport à basali nzambe nyonso. Ayambaka batu na mbongo te. Deux na beta ki sete prophète azo gêné pour na batu asenga bango 1 franc te. Azo sala parce que ndem lola et pc mission wana. Amuti ya ba sacrifice pour ba vie bato esala nini e kangolama e bonga e pambwa au-dessus de tout amen bato bakende lola na bomo ya seko na seko. Amen. Wana mission prophète ayeli. Omona mena spécialité ya prière ya semaine oyo. Eza nouvelle ligne. Toza ko expliquer to na public mibale. To na public ya bao baza déjà franchi. Na ba oyo nano bakon ba franchi te. Ba oyo baza ba franchi te ba benga prophète na numéro wana yeba ke prophète bien-aimé a mutu moko ba sacrifice nano na monate. Ndeko a posé question est-ce ka koyamba batu nyonso wana bien-aimé prophète ayambaka mutu nyonso. Père rappel. Et condition soko bengi ayambi te tikele kaka voice. C'est ça. Peut-être na moment on obenga ke peut-être azo sambela. Parce que amutu ya lo sambo amutu ba sacrifice. Peut-être moment wana azotea soit azo sambela, soit azana ba émission, soit azana ba kilte. Moyen yamba au moment wana ezate yo tango tikilie voice, tango akosisa kilte abandi ko répondre mutu moko na moko. Bien aimé, ndenge nzamba itiza prophète toko comparer yango mosali moko te. Akoyamba chaque muto yo akobenga ya tikilie message vocal. OK, pasteur Chamala. Obengi ayambi yo te. Benga lisusu tikele message vocal. Et ceux qui même 2 fois 3 fois yambi yo te les cas kasi na ba numéro oyo ka eza affiché wana. Ata biso pe to royeba même un numéro eza affiché wana. Ah na ba numéro ebele, il y a un numéro même ya ba sali. Il y a lokola biso. Okole kelambala mo pa na biso que peut-être prophète yambi yo te. Okobenga biso nous sommes toujours disponibles mais au moins mutu nyonso ya sika prophète ayambaka. OK. Pasteur Chama poto évoluer ou annoncer biso pe vite fait ba oyezo ya poto zambala moko sujet du jour. Na ye ko annoncer deuxième date, deuxième événement kaka na mois oyo. Événement ya mibale ezali fête ya première gerbe. Liboke ya yambo. Nteke ya liboke ya yambo. Oyo ka fête. Est-ce que depuis obanda ko sambela obanda makambo nzo soyo ka église moko na sena moi va célébrer fête et première gerbe prémisse. Jamais. Va célébrer liboke ya yambo. Pour dire que mutu nyonso ndenge toza boye yo za liboke. Ya za liboke, ngana na liboke, yo za liboke. Mais il faut identifier nini o ya motuya. Nzamba chakati na yo et pourquoi ezo salate.
très important nalobi nini ya motuya nzamba chakati na yo et pourquoi ezosala te okozala na ya motuya mais elala ba etufa yango bandoki ya famille banyata yango ba code de déverrouillage non ezata code te na lobi ya motuya ezani maintenant na fongola ndambo bato ba comprendre de fait à premier gère très bien elingi kolobake mutu nyonso oyo abotami na mwasi na mobali nzamba tia ya motuya kati na ye eloko ya liboso mutu abotamaka na yango pour réussir nango vie a gagner vie a koma mutu a gagner kwanga na sena moi eza talent mutu nyonso azala chrétien azala païen mutu nyonso abotamaka na ya motu ya babengi yango talent nde omona bato mosusu atangi na ye te me kolekela talent na ye esaliki ayeba na akoma mutu munene napesa exemple meme na bastar na biso ya football lelo lokola toza lokola bastar lokola ba Messi est-ce que Messi aza licencié est-ce que Messi aza docteur en thèse non nini esaliki Messi azala millionnaire ayebani mokili mobimba a gagné vie na ye eza nini talent na ye ya bal nde ya motu ya nzamba apesa ye a exploiter yango esaliki lelo a gagné vie na ye yebake mutu nyonso abotami na mwasi na mobali nzambe atiakati na ye talent il faut que identifier talent na yo il faut que basambelela yango et exploser lobi pe yokoma mutu o comprendre nde fête ya première germe ezaka ka talente talent wana eza mutu nyonso tango siko ndimeli likolo Yesu okomi mwana nzambe likolo ya talent nzamba ye kopesa yo don likabo soit likabo ya koyemba soit grâce ya koyemba soit kaka ya ko présenter ba émission o mono koza na ndenge lakini ozana talent soki ba memi présentatrice mususu na yo boye mais soki yo présenter émission ezana impact c'est que ça talent na yo mais tango komi mena mwana nzambe komi affranchi nzambe fo bakisela yo lisusu likolo ya talent bakisela yo don soit biso basali abakiseli biso ministère na ba grâce ne il faut maintenant moko na le 26 ya mois oyo nyonso talent na ye ba etufa yango landanga na komi place ya bien yo lobaka makambo nyonso salaka na vie esimbaka te problème eza yo te problème eza talent na yo ba etufa yango soit bandoki basubela talent na yo soit bakanga yango soit étoile na yo eza étouffé soit don na yo eza bloqué soit ministère na yo eza bloqué nde le 26 oyo nyonso eza losalaka commerce eza lobeta kabal mwana na yo yavolwaka na football te bino ba joueur boana ba talent ko beta bal baninga bazo gagner vie mais bino bazo gagner vie te yaka kota en contact na prophète Emmanuel Dodi a full la talent na yo ya bal okomona bakozwa yo na ba équipe ya minene vino échanger soko ozana talent ya koyemba yaka kutana na prophète akosambelela yo talent na yo eko exploser basali anze bazana ba ministère mais ba ministère za ko s'épanouir te eza étouffé nde le 26 oyo mutu nyonso aza na talent don ministère grâce et logo songolo nzamba chakati na ye nde babengi yango fête ya première germe oyo nyonso ya motu ya elala kati na yo prophète akolamusa yango ekotelema akofula yango ebana kofula ebana komemela yo nini mapamboli nde anemo babengi yango fête ya première germe liboke ya yambo oyo kolanda nde fête ya munene tozana yango le 26 après le 26 topemi mwa muke le 28 mai nde tobandi prière ya 50 jours marathon ya 50 jours ya jeûne et prière tokobanda kolia kaka vraiment na poko à partir à 17h30 nde tofongoli jeûne nde olie jeûne et prière pendant 50 jours mais tokobanda kofongola jeûne wana naza précis à partir à 17h30 nde prière wana 50 jours de ba délivrance ya minene salama ba mapamboli ya minene ba ouverture ba via ba to connaître succès na transformation merci beaucoup voilà ba date mi balé toye kolobela tolobeli nouvelle ligne ezali 14 dimanche zoya tolobeli le 26 fête ya première gerbe tolobeli le 28 ti le 16 juillet fête na biso ya 50 jours ba bengi yango
fête ya moisson ou fête ya Pentecôte. Ok. Merci beaucoup, Pasteur Gédéon Sekania Chamala. Tolanda oyo. Ya témoignage. Nzambe ya prophète Emmanuel Dodi. Azosala mikolo nyonso. Soko ngoni na plateau boye toye kotalisa misala na bilembo. Ok. Soki Nzambe réellement aza na prophète, miracle ya prophète ekosila kate kokauka te nabo ya kokufaka. Amen. Parce que Nzambe asalaka mikolo nyonso. Toyoka oyo Nzambe asala. Ngala lingi o annoncer avant na pesa mama micro. Peut-être o pesa mama micro eza pour betela biso en détail. Yo pesa biso ka briefing moko ya mukie ye moko ne a annoncer. Ndeko mwasi oyo moni aye moko ya tatola. Parce que bolamu ya Nzambe babomba kango te kolekela oyo Nzambe asalelie ba milliers ya bato baza ebele ba o souffrir pe na problème oyo ye pe azalaki na yango médecine epesi solution te tango akutani na don ya guérison prophète Emmanuel Dodi oyo médecine esali te kolekela prophète abiki na nini abiki na oyo babengi yango cancer en soi eza cancer ya pancréas. Ok. Cancer ya pancréas ebikaka te. Même ndeko ya uti poto aye ko témoigner cancer ya makila. Mbiso to sali médecine on appelle ça la leucémie. Cancer ya sang ebikaka te. Cancer ya pancréas ebikaka te. Si y a un médecin oyo azola nanga moi aussi je suis corps médical qui peut me prouver exactement. Donc bakobanda ko accompagner yoga na ba soins palliatifs ti na boyo kosala nini okufa. OK. Ozomona. Mais oyo minganga bazopesa ngo solution te. Mais pendant ce temps dont il y a guérison, il y a ma maladie nyonso minganga et pesa ngo solution te, médecine pesa ngo solution te, mundele pesa ngo solution te, mais nzamba tie solution ya guérison ya minene kati na mutu. Mutuana c'est le prophète Emmanuel Dodi pendant ce temps. Mais bien aimé, yo peut-être aux un cancer, bah mémé yo déjà aussi ok déjà la maison y a repos aux os de la liwa. Tala bilembo ba to bazobi kana ba cancer bango. Amen. Sera biki na cancer ya pancréas. Pour te dire que même toi il est encore possible. Soko kutani kaka na prophète Emmanuel Dodi oyo abiki siye, il est le même Dieu kolekela son instrument du travail les prophètes. Akobiki son na cancer na yo. Akobiki sayo na hernie discale na yo, na sida na yo ekobika. Il n'y a pas aucune maladie au Nzambe a okikobiki sate. Nyoso Nzamba biki saka pourvu. Okutana na mutu don. Omona prophète azam mutu mukishi. Mutu Nzambe, prophète azam mutu don. L'homme est don. Don ya nini, don ya miracle. Don ya guérison, don ya délivrance. Dans un homme de 7 ans. Don ya makambonyoso. Voilà pourquoi pendant 7 ans il n'y a pas un homme de Dieu qui peut contester grâce na ye. Même ba ennemi na ye baza d'accord. Même ba pasteur banda ko combattre pour na ye, banda ko combattre ye baza d'accord que en tout cas miracle authentique na Congo. Je peux dire même na mokili. Aujourd'hui, l'homme qui a les miracles authentiques et sans makiona, dont il y a solo Nzamba utilisé puissamment, c'est le prophète Emmanuel Dodi. Quand on est en contact, on a évité problème aux yango. Merci beaucoup. Prévu à cancer et yango. Sœur Fifi Bola. Bonjour, na bengo gender. Bengo papa zo lingela. La évité ceux qui s'en dérange pas. Non non, ça me dérange. Ça la gender. Si au combo nani, combo vraiment confirmé voilà. Combo la sœur Fifi Bola sango mpembe. Donc na mukuse ba benga Fifi Bola. OK. Combo famille na biso. Ofandi wapi, utu wapi, okomela na église au na canal makamutu aye papa okomela ki na église ndenge nini nga na komi na église na nzela ya grande sœur nanga zaka na Suisse. OK Serge na pesi Serge Jaël Mbote azaka na Suisse grande sœur nanga. OK ndé invita kinga awa na décembre le 31 décembre na veillée. OK ndé na ki 2000 combien 2023 pona kota 2023. Amen. OK na humilité. OK obetela biso na miracle ni ne kutai nango problème ni ozalaki nango bete so bali solo no so en détail sans toi à l'aise. Ngai na yaki awa nazalaki malade. OK na yaki awa nazalaki na problème ya pancréas. OK nazalaki pe soki na otambola na oka kilo na nzoto na nge chauffaka makasi motema moto na zoyeba te eza nini. Et après
na ye koya awa na église mukolo moko na ye avant nanu na pasteur amonanga na vanda na ndako na loti ndoto na si na ye ba 4 ou 5 fois wana ezali na nouvelle ligne na loti ndoto na moni pasteur na prophète Emmanuel na moni prophète Emmanuel Dodi Mutomo Kishi oh nga bengake moto nzambe na moni moto nzambe nga na lali bazo bisanga ba biloko ezanga na nzoto nga biloko nini na vimba après biloko yango esoki ye koto donc nzoto na yezaki ya obeba na kati ya ndoto okay nga na yaka prière na vandaka na nga kuna na mona ke na musika na to solo la te ayebinga te kota pe na bureau te na kota te nga bureau pasteur ti do na kota ngombala moko so mbami balé je crois na vandi na moni kaka na bayo yebisanga ba bi ebongo yo zo banga nini ozana kende pa prophète na bino na kati ya ndoto biloko nyonso ekolongwa nga lobi olongwa après na ye na moni ya bimi na moni ya bimi mbala moko na moni nzoto na nge pasuki milangi ekome obima na nzoto na nga ya telemi alobi eloko te wana ndoto milangi awa na nga nyonso milangi biloko ekome opasuka nga na nzoto bamilangi ya minene oyebi soki bute ya koka epasuki kota ya nsima ya liboso te donc milangi ya kilo ya se ezobima nga na nzoto sikoyo namoni bato mosusu bamembre mosusu ya famille bazotala nga baotyola babi ebongo ezalaka na nzoto no ozokamwa nini oui après nasutuki na pongi nasutuki na pongi jour wana na ye koya culte ezalaki nouvelle ligne na vandi wana na vandi namoni ka pasteur azoteya prophète azoteya prophète Emmanuel Dodi moto nzambe azoteya namonaka atali abi ma sœur yo sambelaka natali kaka abi nango uti église ni natangi église na uti namoni kaka azalaki awa akiti aya zwinga amati nanga atalinga abi nango zobanga nini yo okufa te parce que nga na botami bandeko nanga na botami na bango bakufi abi nanga abi yo okokufa te ndenge nini maladie bakufi bon toutefois ba maladie ka presque nga nazaki nango ponga pe héréditaire bon na robenga o héréditaire te po esi ekatani mbana nanga bakozwa te bana bandeko nanga batikali bakokufa nango te bandeko nanga déjà misatu bakufi siko ekomaki siko tour nanga yai yebi na ye te abengi nga kaka ye abi nanga telema ayebi pe teke na beteli pe lisolo ya ndoto te atelemisi nga alobi nango ozobanga mpona nini nga nayebisi ye nazobanga parce que bandeko nanga nyonso bakufi abi nazomona na maladi nazomona awa eza mabe mais nzambe na ngai alobi yo okokufa te amen bandi koloba natali ye sikoyo elekeli ngai nayobi ngai nauti komona moto oyo na ndoto na ngai ayebi ngai te comment se fait-il abenga ngai na miso ya bato ayebi ngai te tokutana te atuni ngai nani amemi yo na église nalakisi atali ngai alobi ayebisi ye merci abi soki mpo na yo te mwana mwasi oyo alingaki azala ate alingaki akufa entre temps tosolola te toyebani te alobi bongo na asir bongo na ba image ya commentaire rebelle osala eza te après pasteur koloba prophète koloba bongo na ye na zongi alobi asilisi aye koloba likambo moko alobi eza maladi eza na maladi ya soni eza na makambo mosusu nakoki koloba na miso ya bato te ayebisi pasteur Gedeon alobi pasteur Gedeon zala na ye bokoya na ye na kati ya bureau na ngai esili mbala moko aye koloba lobi nazomona na bapoison mais bapoison wana ezali ya monde ya ténèbre eza bapoison ya mabe botia maboko awa amona nga te nga nakenda place moko bayebisanga po grande sœur nanga pa kufa na même poison akufa na poison alobi elekeli nga sikoyo moye naloba te ke papa namonaki yo boye esali nga émotion nasuki nazongi na nga na vandi après kaka wana na ye okende tosali veye nazonga na ndako boye babi yo olingi okende nde na lobiko mwana nde abelaki nauti veya nazongi mwana beli nake na mwana na hôpital tolala na butu ekomi ngai na changé pasteur Gedeon moto amona nga na changé totalement pasteur Gedeon aye aye otala nga na hôpital batalinga médecin wana lobi na belisa bato me ya boye mutu du jour au jour mutu a changé yaki pona mwana o changé comment ki ovimbi ou bien comment baba okendaki hôpital pona mwana mais après pour kangami nga na kangami na hôpital ndeka ezaka na hôpital résultat bimi retard ya mwana babi tolala atantanda na zea na poko anga na beli kobela wana masube katani
na vimbi makolo toilette te gaz te ndenge ka esala bandeko nanga pe mamukuse na changer na minute baye otindanga nani docteur wana sali abi baye otindanga basala nga échographie na eyano batindinga na eyano na otambola lisute paralysé na tambola te batinga na chaise na vimbi libungo bakumbinga batinga na mutuka na liaka te asalaka besoin te batinga na mutuka nakita na eyano na forcer pona zaki na muninga na ngai azotambola na place makonga abinga na kota na simandeni on dirait na obima na nzela morgue na boy na tia boy makolo boy baelinga ba chaise roulante batienga baye na nga bakotinga na machine batalinga nani docteur abanda otala nga binanga yo za na problème ni po déjà monaki nga na kati ezaki déjà ya fouti ya kobeba nazaki déjà ya wana poison o balobaki ya molimo esili ba pesinga ba résultat baye nango médecin wana lobi soni eza ya koloba eza te po parce que oza déjà na okomi déjà na stade mususu yo il faut basala nini eza tomoni ba pancréas expliquer ndenge salaka il faut opération mais en tout cas 95% abandi ko expliquer mais il faut na ebisa bino Nathalie na lobi nzambe ya Emmanuel Dodi nga na yebi yo te nga na lotaki bayebi singa na ndoto bilangezo pasuka kati na nga na yebi eloko moko yo zolakisa maladi oyo pona olakisa nga oyo nazalaki nango na nzoto mais Emmanuel Dodi nga na monaki biloko wana ese bimi na nzoto na ngai nalobi ka bongo batu nyonso na famille nango moni bokufeli déjà batu soki misatu donc batu nyonso na famille bakomi paniquer problème nini agité nini bayo tinda maloba na grande sœur na ngai ebengi pasteur Gédéon en tout cas na ebité pasteur oya na voiture na ebité ndenge avandi osaka sali ya 10 francs na ngai banda na koti na église o alandela nga même 1000 francs te même carburant na ya yé na kati ya hôpital oh c'est la vérité nazo bisabi no ngaye na vandi moni c'est follow la vérité pour à témoigner pasteur Gédéon na zabonga ta $10 à 50 ata $10 ya nga pasteur onde na vaina ya liete ngai muto obikisa ngeza nzambe na lobi ngo na kombo ya nzambe na kombo ya prophète Emmanuel Dodi oyo nzambe na ya bikisinga OK pasteur aye atalinga to sali prière to akutinga na ba grand frère na ngai ya mikolo ya famille to vandi na bango sali na biso prière oh bazara teti siko façon aye na marque prière à sali na moni ya na nga mususu avanda na kiti na moni alalaki na moni avandi mususu wana zara soda na moni bavandi nyonso bat nyonso d'accord ayo sala prière ba prière na biso sara ya ba veine ya tout ya belle confession de foi belle confession pasteur je dois nyati yango na salle to vandi amen amen ateyinga lobi nanga eloko eza tozo yeba ke prophète alobaki ke yo eloko wana ezate yo kobanga rappeler nga makambo azongi singa kondima nga alobi nyeti nga na yaki wana pamba te ezaki na musala o nzamba lingaka sala na nzoto la ngai papa les justes vivent par la foi na yeko pasteur Gédéon yo okende ya pasteur Gédéon akei na kati obi kaka ndenge banguna basalaka fu na comme na problème de respiration docteur aya talinga lobi na nga ba pesa oxygène na obi te ngai oxygène tenga na opema amen na pema o nzamba pesi nga biloko wana esimba te donc kwa famille ezaki paniquer mais l'hôpital ezaki muke ba transférer nga na campus OK place na yaki okende campus clinique universitaire na yo okende batalinga ngai so na ke na clinique so okende nga sikoyo na vai na couloir pas médecin na ngai médecin nanga kombo ezaka na bosani kuma médecin nanga topesi ka na pesi embote c'est na ke na couloir wana bakamwanga ngai bayebisaka ba malade musuba bio moni mwana mwasi azaki otambola ta yaki awa bota ndenga komi bino pe bobika amen okobi le témoignage vivante papa bakoti singa baye nanga basalinga ba examen makambo nyonso nini ba examen na ngai nyonso batindinga ba diagnostiquer nga cancer ba diagnostiquer foie batalinga ba mona ki ne yano ba ki komola ngo sukuna foie batalinga rein batalinga pancréas batalinga makambo tout maladie elimwe ngandero na bino baringaka na microbe masuba na ebisi bino o nazali yango yo pe ba examen na ngai yango ma sœur po muto échographie azotala ngai bina ngai yo za na besoin oyo bebisa mbongo basalinga endoscopie bakotsaka
tube moko bablo aigle mais c'est ba fibroscopie ba endoscopie basalinga endoscopie ngai bakotinga machine na nzoto na nga batalinga na otala ngo boye basilisi bakangi bakotinga échographie ba examen basalinga ba examen ya modèle na modèle général batalinga ba rein batalinga ba foie batalinga pancréas batalinga tout pour famille alors que hôpital wana itindaki okuna po bango bakoki lisusu te papa bakoki lisusu te batalinga des transferts kozaka na bango te koka na bango te balembani na yo papa ndenga na komi na clinique universitaire batalinga soki mère bazotalanga na ba échographie mais abina ozali na besoin obebisa mbongo wana kofi ba déjà kiti na so comprendre na kokende kaka ya pasteur Chamala ndenga kendaki ya silisi avana nungana longwa na hôpital wana na vandi kaka bona moni ma grande sœur nanga to ça na huile morte beza en église ayaki na ona zaka na ona sac grande sœur nanga ya sambela ka wa memanga alobi nanga lobi makambo wana ba obi ezate azu alongolinga bilamba pakolinga huile abina nga pasteur Chamala yaki na ebisi yaki abi bon makambo esili kokende ka bango ba okay na okilo kwa libumu nanga wana nde na sotaki na okilo kwa libumu na okili libumu pasi na abi po bana banda otambola te ba elinga kantina sala bo eloko mo ebimi lokwa bibon muto akende ko bwaka abi mama na biso wana za na Lubumbashi alobi nanga abi fifi na ebite zaki ni eza lokwa solo ebimi pou na subi ni nanga ekiti maman na ko suba wana ka tangu mwana prophète aleki makolo nange kiti na subi OK ndero la subi lokola déjà ba résultat nange bimaki mabe bazalaki obligé ba transférer na campus nde na kiyaki ko kende campus na campus ba médecin bazotalanga babinanga soko za na mobile kende bo sepela soko za ba résultat na médecin nanga yebisa nga bongo alléluia na ozo ba résultat bi yo mutu matama kitoko boyo yo mutu na yebisi bango na abi na ngoza kitoko yo siko sergenda yango na lobi en tout cas nzambe ya prophète Emmanuel Dodi na lobaki na bi naza na eloko opesa mbongo te po basengi nga pe mbongo te eloko liboya motuya natikaka agenda susu nini papa makasi oyebi gender te masi vi atambulu lelo zwi kotoyo kuno zwi kotoyo ozalaki de bongo ebongo yo mwasi obali te oza nini te so ovandi boye moto abengi yo bia na okende te suka kaka ti papa benga yo gender ezalaka de gender ngai mpenza na tiki naza franchi nalobi nakomi affranchi amen ozwi baptême nazwi déjà baptême nazwi deux baptême etikali moko papa bazopesa kala te papa prophète Emmanuel Dodi akopesanga yango naza boye nde naza boye eloko te nazomibenga na bi nakomi mombamba na sachet oloba na papa nini en tout cas nga nabengaki moto nzambe leki ya Yesu nga nabengaki moto nzambe papa bino mo ka bo mona boze ya no ngala telema makangi ngabe na mwasi na mbinga mwasi naza penza mutu na koki naza bien naza penza bien soko fini ngai nyazo na koko sala pe boye na sali bo liboso na bando sala te cancer eli mwanga libumu nanga bien na sekaka na osa makambo nyonso si na kombo en tout cas nazalaki mutu aliwa nazalaki mbe naza te ebikaka te ya pancréas oyo eproduisaka nini amer na nzoto moto bana benga prophète na biso papa waboya baekiri lokola ye alingaka na ye kiri te azalaka na ye na nzambe na ye acontinue na nzambe na ye mpo biso toza bafille oyo totamboli na mwa baeglize ebele naza nga banda na ye na totamboli ebele totamboli tokuti mpe na baventurier mpe ebele tokutani mpe na baventurier ebele prophète Emmanuel na baplace to oyo lekileki différence namoni na église oyo liboso nanu soki oza affranchi otika makambo ebele neti makambo ya mibali okobatela nzoto se sentir obligé quoi donc nga moko nakoma ko se sentir nasala te donc kati na ngai nakoma ta mususu buzoba moko bomo nakomi oloba na nga na intercéder kati na nga na oloba ese nga lisolo na kokopesa ngo réponse na kokopesa ngo valeur na makambo papa na biso ate ya biso est-ce que eloko na koko sala na tiki elobi biki makasi bo papa nga mama nga na biki
Amen. Na biki pe na bika na kobika ka pe na kozala kaka. Sera biki ka na nzoto te na biki na molimo na am ça dit ya komi moi na nzambe. Amen. Amen. Ma sœur, conseil de repère ça pe na bato bazolanda biso poto aussi ça et pas pasteur Gédéon ouais. To si ça ka pa. Conseil na repère ça bandeko. Na bato bazolanda biso na ba ba ebinga te na ba bazana ba étranger. Conseil ngala koki opesa kaka ke biso nyonso na bino to tamboli. Nga père na yaki na banda omona kana bi na ye na ngaka église nde to mesana nde ba église nyonso ezalaka mais awa na kuti makambo mususu amen awa ba mesana kana etaza na ye moto nzambe azana makambo ne mususu ndenge nzambe azomemele et puis ya bolamu o ndenge nzambe azomemele ye pas olanda kaka modèle nzambe azomemele po eza na mutu mususu nzambe azomemele boye amemi yango boye et comme na ba sentiment mbongo ezali mais yete papa ye kutu ezalaka te papa ye kutu na mona ke na makambo wana te ce bo sola na ye bo solo l'essentiel o eza sima nango bokati esili okay amen neti nga banda na ye na église na nkuta ine 2 fois. Merci beaucoup ma sœur Ozongsi micro et pas pasteur Gédéon c'est Canel Chambala a commenté kaka muke mo nous a trop émis na témoignage ya sœur Jenda mende musala mission prophète ayeliko amen prophète aza na don pona ko tester musala nzamba aza na don ya solo il faut bi ki sa ba maladie o ba minganga balembani nango amen tel que ba cancer ba sida ba prostate ba prostate. Donc ma maladie médecine koki yango te il faut croiser kaka mosali nzamba solo azana don authentique parce que manki on egobi ki sa cancer ya nini ya pancréate ozomona manki on egobi ki sa cancer ya pancréate il faut mosali nzamba azana na don ya solo et nde omoni ndeko tango abiki na cancer ya pancréas automatiquement. Parce que le plus grand miracle, ce n'est même pas guérison, il y a cancer. Le plus grand miracle, le prophète il nango eza batuba bongola tema ezali lobiko salut total et parfait. C'est ce qui fait que cancer guérison ya cancer ezaka ka matabi eza bonis. Mais miracle le prophète abanda ko lukela ye et ça la meza miracle ya mbongwana. Tango abiki na cancer et il faut maintenant atika masumu. Voilà, parce que qui si a mutuati kama sumu ezalaka te nde omoni sera lobi parce que j'ai croisé le véritable homme de Dieu qui m'a guéri na cancer ya pancréas automatiquement na moni bonzambe zakati na ye moko atiki nini Jenda en d'autres termes atiki masumu parce que banda ko bimana mibali ya batu abanda bimana me na milieu même ya ba pasteur ya kei pasteur ayambaye assembelela ya si sa problème azana ngo me pasteur akomi kolinga ye omona ba pasteur ndenge nini basa ba mo sérieux mais biloko wana okokuta yango epa ya prophète Emmanuel Dodi te okokuta yango epa ya ba franchi te okokuta yango même epa ya biso bana ya mosakoli te mais biso d'abord bana to a niveau ko bongo yemei aza eloko mususu voilà pourquoi bandeko oyo yo koza na problème ya cancer oyebi ndeko na wazobela nzela ya ye kobika yango oyo benga okozala desite et surtout semaine oyo nde semaine prophète akozala koyamba ba problème batu nyonso kotaka en contact na pété prophète akoyamba yo akotraiter problème na yo okozwa eyano tika nzambe tata nzambe akolo yeso pambola bino nyonso bozolanda biso na ba oyo balingaka biso na ba oyo balingaka biso te me nzela mususu ezate bozo obligé bolinga biso parce que mutu azana nzambe faut balinga ye topesi pe mbote na makizembe oyo azali na Belgique na bana nyonso kitoko nzambe tata abomba bino merci amen mama OK Alex Wechi miracle ya en tout cas la kinda yana ba solo misusu zo kango omona ki oya lokuta si mais yana ba solo misusu kande muta oloba moto nse oloba longa na tike paneza émotion o abimisa vraiment o sentir que muta omona ki na wuti pena na liwa ako bimisa maloba misusu te ngamona o comprendre ka ki eza émotion voilà oza ba résultat to l'accent serré yango na Macron c'est très important biso linginde boy voilà l'isoloté oh, c'est très important. Et puis clean et puis ceux qui tozo kosa et puis ceux qui sont dans le coup
Docteur Kimpiatou. C'est-à-dire qu'il y a tous les preuves possibles. Ce qui tozoko sa clinique universitaire Ecosilika. Donc, et qu'on porte bisope plainte. Donc, ce moni bisoba journaliste professionnel, tout risqué boué, c'est que ça m'a solo. En tout cas, on a une moni prophète. Mais nzamba pas molenda ko bik sara minimo batu. Amen, amen. Maman kolobana on sentit que obimiselo on a une émotion. On a alors qu'il n'a eu que ça outil na liwa. Ça rende tout ça au accident moto monde ça là. Ce que ça que batu balobi esili. Déjà que beaucoup fera na yango. Et puis eza na famille OK famille mi ça tout déjà bakei. Yo besoin na ngapi na zoke na nga. Ozo sala selte, ozo liate, ozo milate makole vimi liwa na misu. En tout cas, ça veut dire que mais en tout cas, dans le sambo ya prophète, maman lelo tozani awa, ezali kamoko douter kututé. Toi na posa pe tota ba commentaire belete. Yo bino mo boyo. Donc yo ya kaka. Elle a bien parlé en tout cas. Elle a bien parlé. Totiaka commentaire. Totiaka tozape na besoin de convaincre batute. Pour nyonso batiaka yango. Vraiment. Nga moko nde miracle, nga moko nde commentaire. Donc nga imoko nde nyonso. C'est-à-dire que na rochité dans biso tonne lo lobate derrière tout le monde commentaire yo ya kaka. Yo meka. Dans ce monde qui est au Kosa, Meka kaka. Oye, comme ça, ce que vous solution que Nesiko que vous est au Kosaki. Donc voilà. Merci beaucoup, fidèles internautes, vous qui nous avez suivis jusqu'à la fin. En tout cas, awa, le bara miracle, le lokota, rangonde à kolokota. Parce que zalango ya ebele. Awa, ma prophète Emmanuel Dodi, et zalango sous ya tembete. Au moins, ma pasteur, vous sous bachaka batemane konzima. Tebango maromi ah. Azana nguya biso neza bongo yaka et surtout miracle ça la makana nouvelle ligne c'est même le cas tozo banda yango ne fongolela ka biso ba makambo ebele boya bokota bo se connecter bo so ba numéro bo benga malade so tungisa yo sida hernie prostate cancer ata ba menese ba lobaki okobika te awa nga na garantie yo na assurer que okobika bata sida ba douter ba yo cancer en pancréas ebiki ya ba makila. Donc sida et kobika. En tout cas, merci beaucoup. Nzambe tata nzamba kolo Yesu azana bino bambote lisusu epa yemo ko mutu nzambe leka Yesu. Mutu mukishi mufukulu ya bantu. Les prophètes messagers, le prophète Emmanuel Dodi et à tous les affranchis de partout. Mbote nanga la pasteur Gédéon Sekanel Chamala, pasteur Moïse Kobo, pasteur apôtre Paul Tosha, bino nyonso ba mama aimé boza tellement ebele ba mama se mama yasi. Nzambe ya prophète Emmanuel Dodi azana biso makangi derrière la caméra. Au revoir.